Et ça qui prévu, il fallait toquer Dubaï. Vous comprenez? Mike a ça programme abino. Ngai, wa kutu avant yoya. Ngai, Saratola, Shadrach, na Manike faut toquer Dubaï. Mike kutu comme moi ba guerre mo rezala ki ba série wana. Manike il fallait aimer maintenant mtaliboso Manike. Mike atuna Manike, est-ce que ozana passeport? Manika binaza na passeport mais famille na nga kopesa nga passeport ya ngote ba salela ngoke non ba kosala nga mambo voyage na na kende mbala moko soki ko non likambo famille nini famille na yesimba passeport wana balinga kopesa ya ngote babaki ba kopesa yango juste kaka pona makambu ya voyage bo sala pour voyager kende poto ah Mike abi c'est comme ça nga nazo voyager nazo kende Afrique du Sud na retour na nga comme pe kera na na passeport te. Comme ça, on a retourné on a fait ça, ça va passeport comme ça, on a même Dubaï. Sort en quinto, ok. Afinga bata poto ana katandako. Et bien, ma belle manika sala bandako, ba drogue manika mina na katandako. Moko musu ba soda ba yakosa ba nini ba yakosa ba enquête. Atolu tolo baka nyonso. Manika to valane manika poto na kata toilette nini na chambre Mike na manika bana kanga to kanga manika me drogue kuna kata chambre. Faso sala vidéo pour moi biso ba malamu. Il manika zo finga ngana ili français te. Français nya malonga manika le alobaka. Bino boluko ba ngambo ba français. Il fait quand même ba bi indicté. Oh ya solo. Français. Bino boluko ba français indicté lo ba mais dicté banam konye comment na masculin. Maniki oza ingrate. Yuko alba ke non pour ngana kenda ko le kana émission ba Cynthia Kapache. Est-ce que ngana c'est ennemi à Cynthia? Kana c'est ennemi à Cynthia? Non le bango bien que barando na bango tonga ba sala ngana zaki na le blanc na yeba ki monde internet te. Na zaki amoureuse internet na côté internet mais na kota kate. Comment rendre no e kala ka bolinga qui rena s'intégrer na carte. Ils sont stars. Si vraiment conscient na kopé sa manike ba ovana na bato muto sunga lobi oyebité manike yazo tenir ba propos ma sur ba parents nanga na limite que prince ou nani comment on appelle Jonathan ko linga ba loba na maman na mabe na lobby yango liboso ya caméra au moni manike soki kaka meki ko ba n'importe quoi sur ba parents nanga parce que ba ka ba via bato ya za caméra cachée aye ba ka ba via bato. Donc, n'a pas si ma gloire a raison, n'a pas si ma grâce mon raison. Quand on grâce mon fin à maniquer, n'a côté la maniquer la bombe grâce mon. Ok, grâce mon avait totalement raison. Au moins maniquer ce qui n'a pas parent n'a. Maman, n'a pas quand ça maniquer. Avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise, je dis un grand merci à mon boss Mike Lokamba, un grand merci à notre sponsor et producteur, il y a émission Lolaka Congo, Jolili Atal en chair et annonce, un grand merci à maman Arlette Matoko depuis Londres, un grand merci à Junior Chaumba, papa na Joss Naitan, un grand merci à Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée malgré na Botola et voisin, un grand merci à Jean Chambaré depuis Ottawa, à Henri Modogolongo, mon papa Balobi Yen Zambé à Canada, donc un grand merci. Na cher abonné peu cher internet nous sur batala émission le Laka Congo na Africa Elengi. Je vous dis que bana poto bana le monde entier, bobi que ça brille vraiment na internet, ba luka mambo, ba luka bato, ba luka ba makambo. Donc mingi Peggy Titan to la mingi pour encore recadrer ba o bayara ba sokodiongo ba o bayara ko luka ba problème mais biso to za ba chroniqueur musical ba chroniqueur ba journaliste d'investigation o mingi to luka to ko par rapport à l'actualité. Aujourd'hui pour la toute première fois Peggy Titan bo mon ngai invité nanga na bomba na vraiment ngala linga tanga éviter beauté parce que Peggy Titan ba émission était vraiment suivi et puis ba sepela na Peggy Titan mingi to so là par rapport à l'actualité. Il y a mémé morobo mémé na biso mémé ba Shadrach oka le loko migara donc to ebate soki maladi ni nango yeux na moto mikolo akomika afinga oyo mabe azongisa oyo mabe asala boy. Donc je veux recevoir pour vous Keren Mboyo, moi je l'appelle la cible de la presse congolaise, ma consoeur. Je vais dire déjà bonjour Keren. Bonjour Peggy Titan. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu, tout ça bien vraiment. Pourquoi le roi Moussele qui était pour Anini? Parce que Moussele qui était sur tout le temps, Monifa Bambeli, banga, faut ça les bons. Donc je sais pas, comme tu deviens une chroniqueuse problématique aussi. Alors on a le net pour n'arriver pas ma fan, hein. N'arrive pas ma fan n'angai. Non, m'attendez on va te Peggy.
na comme une problématique c'est juste que non au moni batu mususu balingaka soki amoni mutu avandi kimia faut kotumbola ye kolukela ye makambo tom ntongo bayebi ke mutu wana alobaka mingi ntongo akoloba mokili emona ye mabe neti biso bakera toya déjà bainternet na tobimisa déjà identité ke tolobaka mingi omoni na tosali na yo eloko te olobi na yo eloko te mokili ekondima yo te parce que bayebi déjà ke oza bagenre bafio balobaka mingi nde tinga ko to preuve na miko na sa sub émission te naza ba préparation mambo anniversaire nanga eza le 29 mars à l'autre eza le 28 eza lobby donc nazo linga vraiment mambo les 4 na émission te na sa ba préparation nanga eloko nanga eleka bien donc une année de plus c'est pesa mela mutu nyo sote ba miso ba fois jour ba botama aba boteka lo ba moi akufi to muso akokisa te ba moi te akufi to nganza ba komisinga tina age on a komi nango lelo faut ko kumisa ye relation nous avons na ba chroniqueuse après son lit naza relation na bien na mutu nyonso naka bien na mutu nyonso naka ennemi te na presse naka na mutu moto ke toalé na ba conflit ou ba guerre froide naka bien na mutu nyonso c'est juste que naka soki na monique mutu auto zaka na bien attaquer to mususu leader moko na lingaka mingi to mutu moko na lingaka mingi wana nde na yaka na sali droit de réponse na lobby na yo soko mona o mabe okangenga kana je m'en fous pe malanga uta na psaki na ote soko kangenga kana je m'en fous pour venir que nazaba genre ba fi ba naza na lobara mingi mais na kangaka kanda ti nous mona une fois na sa bêtise da groupe nous sto boté mais na sani na s'excuser si le si là nazaba na lobara mingi mais na kangaka kanda ti vous avez déjà reproché na ba fan na ba topé ba lingaro mingi reproché na quelque chose peut-être ba propos teni vous avez déjà reproché à cœur ouvert ba reproche ba salanga ka troza kokota ba ranki na batuté kokota ba ranki na batuté keke to mutala ranki ne kokota ngote parce que nga Peggy tu as un boé sur le tombé que moi comme cracher sur yo ah je jure dans les émissions dans le lobby la moutona pona nazane bongo nazatom sumutu moto que tu as bien randonné na kota rango so reproche ba sala ngaka yango wana ko kota mambo bate parce que okotika na soni preuve ne ko to soni on na ngope kali on na vandia les solo ya mutakalisation kolingalinga tout le monde a le bas chroniqueuse en plus tu es une fille tu es très belle. Est-ce que tu fais aussi attention à ma vie nayo peut-être aussi attention parce que yebika TV za radio te hein donc rosa lo mo wene pour le barabo il faut ibaki ozape na banguna pe lelo pe baroya pe bo est-ce que tu fais attention peut-être na vie nayo que banga pe moi vidéo et bima moi photo bima makasi nazala kam donc au moins ba fan nango ba talanga ba bi ke kira na appel WhatsApp ya mbarate kira na appel vidéo ya mbarate moi si tu veux m'appeler chaque crédit na obenga na appel normal to solo là au moins ni ba grande sœur ou ba grand frère na biso o ba sala ba buzoba parce que ba yaki ba ki exemple ni Orlando te netinga kira na bi ke so sali ba cha ba sala mutu vidéo netinga so potine nga mo fotina na mutakala nga on kutu vana na mbongo na yo parce que au moins il respect à mutu na ko mi beta te ke na meilleur ou na parfaite pour l'instant parce que na côté internet tika o e bomba ni lobi po na nga na ebité mais na sambela nzambe na ngamoko pe na lingara un jour na la selfie on bima na internet mutaka na ngi circuler ba téléphone na batuté na senga vraiment nzambe et puis ngamoko personnellement na ba réserve na ngamoko suna so ke na nzamba nzamba na pototo ndima ndima te mto akitoko parce que on de prendre parce que na mona bango so ba yaka na ba genre moko bayaka buna bala yo ngakutu na mona ba jeune fait ben internet na linga bango te bo balobaka bongo. Est-ce que ngam na sisi kitoko na internet na basi sur internet non et na basi msupi basa basi te ebante ape kitoko bo ngape kera na hotel maté moni donc nazaka vraiment prudente nazaka kenga na no so na no cha likolo et peu appel vidéo na yamba na te appel WhatsApp pe ya matin boy tom sous enregistrement pour monoko de biso batolo ba mi no pe ko beta libaku na lobelo mu pe si bien te na banga na vraiment. Merci beaucoup Keren, je dis un grand merci à Julie à Talencher et Annonce, un grand merci à mon frère Shadrach Mignon qui est en assistance, donc un grand merci à maman Arlette Matoko, Henri Modogolo, Ngoza et Bélé, Babi Carlos Moboete, Babi le grand couturier, Batutu Balinga Peggy Titan. Le autre moni moi, les solo mocho les gana à maniqué de John, à l'obéli par rapport à la relation non à Makilo Kamba. Vous en relation ni? Relation à toi on a Makilo Kamba, Mike a patron nanga. Ngana naza journaliste nae Mike Lokamba c'est un frère à moi naza petite sœur nae to tshana logique mon patron na moi na travailleuse nae nga pa Mike naza na leki
comprendre naza leki pona kobota Mike akobota ngate mais naza leki pa na ye vous comprendre na bona habité donc so ba bota ka avant ka kobota mwana âge nanga mais de toute façon na leki pa Mike à part on a vraiment une relation sur Mike. Mais pourquoi salir ton nom Koloba le Tomoni? Tu as un problème avec Maniké parce que bah propos teni azoloba même Coco t'as jusque la vie familiale nayo parce que tant aux internet s'engage que toi-même mais le l'autre moment na ba côté ça la maman ou aboto parce que moi je connais bien ta mère et puis et comment moi de toi-même est-ce que vous pouvez répliquer par rapport à ma propos de Maniké azoloba na lingi te que non internet ba mona ngam poli parce que Maniké so kazo lo ba makambu so yo boyo fingi e bi maloko makambu surtout les kambo te na katité surtout les kambo lobi par rapport à relation na yo na Mike Lokambo. Moi toi tu viens de dire que c'est ton patron. Moi tu quelque part ils ont sa réputation. Oui, ah baby sa réputation parce que azan ba preuve te pèse nga bi mana Mike. Moi tu ça ko salir réputation à moto. Ah baby c'est la nga relation na nga privé et non seulement ya nga moko ya Mike. Est-ce que kozaki toko ko travailler na site ya patron zangambo? D'autant parce que ba chroniqueuse tout ya ba fille ba travailler na ba site ba boss na bango ba bimaka na ba boss na bango. To ba yiba bimaka na sibu. To lo ba bongo. Sikoyo. Nga chez Mike na yaka na donc na yaka ku na arrière pensée monter na yaka pas Mike je mange à manger na lié na saleli ou fini na lingi na tali TV to seki na de na ya nga monter boyebi. Na ya na tom subo na kutibino to lié to meli to mutu mtaseni apanzanya ke siko mambo bongo pesi mo sa Mike avandaka tanga yoka po à chaque fois obimaka na Mike siko na mo tom su moi bien na poto luka acha keke misu tom so a officialiser moi fiançailles ça la bien parce que quand le son na bali Mike et pesi ngo Mike na vanda pa la biso mobala bongo ya kité omoni et puis moi c'est ya famille na ngai puis ya Mike ça c'est un journaliste na nga sani a Bali sikoyo à chaque fois bolo bali kambo moko abimaka na Mike est-ce que vous attendez ba preuve moko est-ce que Manika ko misenga ba preuve moko o elakisa ke nga na bimaka na Mike et que vous avez déjà tant collaborer na Maniké tant azaki na Maniké tant ando en Afrique lengo kutama benga na Maniké ko solo la to banai ko solo la kosolate ke ba genre Maniké ndeni bia keka pesa na mbobo na futa transport Maniké na mboto kanga sak betondo la ndani étage Maniké pesa na sak na ngai moi tam stocké kana changer na pesa o te o pesa nga boite abokela nga mbongo tam so na so o te mo sito esili tu as un micro to sala émission et puis Maniké azatom so mo sala émission boye avani to vani pe to beti masoto am so a passer nini akei atika lo mona nga suspense moti na ba jour moko kutu parce que ndaku ya Mike eza na toilette na kati chambre na toilette na kati Mike avandi libanda Maniké avandi na bimi na toilette na chambre Mike na bimi na chosu bana ye ko tabeta nga meli Mike abisa to Mike Mike ko linga no pe na mwana azaka kitoko Keren yo monde bo linga na bino kana Mike ngakuna sekanga de John na ndenini o po esani so na position pesa ka to e bato a famille Mike to gangela Mike comment Maniké ko moko lo babongo o aza mwana o te boss na binga ninga ba je esile leka parce que Alexandre ba preuve Alexandre nga na Mike non question moi c'est en vrai dire sur le vidéo de Lelo sur le plan Maniké ro bengen nani à cause de la maman ou nani Maniké za mamati aza koko donc mémé oui Maniké aza maman pourquoi s'en charger na maman na bino par rapport au yo bosa ani musala mo mais là comme et puis et tout ça nga pas parce que au monde Maniké to zala ki na ye bien zana beto no solo mo est-ce que ba kelo ko buso na Maniké biso ko tuté et loko Maniké beba na biso el kamba voyage est-ce que oui voyage on peut oyo pocket ba tu nios o même ba internet ba oye baté o moni mga so na finga Maniké naza présente abimi ses missions na changota na miniature mais le ya comme attends attaque les lois comme finga bon Maniké so finga nga ezelo moko ya sikate na mona ngo déjà parce que afinga ani mokili mobimba donc omoni kama voyage wana et le comme Maniké ya kangeli Afrique kana ezali kamba voyage yo kana beto parce que internet ba oye bangote ba mo ka ke Maniké ole ka bêtement na TV oganga ezaki prévu il fallait tokende Dubaï o comprendre Mike a ça programme abino ngai wa kutu avant yo ya ngai Saratola Shadrach na Maniké fato kende Dubaï Mike kutu abaki comme moi ba guerre moko ezalaki ba série wana Maniké abaki il fallait amener maintenant mtaliboso Maniké Mike atuna Maniké est-ce que ozana passeport
Manika binaza na passeport mais famille nanga nga kopesa nga passeport yango te basalela ngo ke non bakosala nga mambo voyage nanga na kende mbala moko soki non likambo famille nini famille na yesimba passeport wana balingaka kopesa yango te babaki bakopesa yango juste kaka pona makambu ya voyage bosala pour a voyager kende poto Mike biso c'est comme ça nga nazo voyager nazo kende Afrique du Sud na retour nanga comme pe kera nazo na passeport te comme ça on retourne na ngai mbongo na opesa no bosa sa passeport comme ça on na mamno ya Dubaï sort en kinto yokana OK allez Mike pas ça ba démarche na mamba Afrique du Sud na ba na que non c'est émission na Cynthia Capage na yé na yakuna kuti muta benga ngai moko manike abenga nga numéro ya Saratola kera no za pinga tina za na bandal kaka no sa émission na Cynthia Capage OK na oya manike kuti kike yaka okabelanga mingi yaka pe na za lelo mona na sa nini na pesa yo ngadi de John nini ngobe ba surprise bona seki kuna te fanga be to se émission Cynthia ngala pegi biso to sa nini to atokuta chroniqueuse ya Cynthia ba star émission ana Mike Lokamba na koti na vandi na kiti pa Shadraka vandi wana kana vandi na mama nike abisu ba croissant mo avec na ba gâteau mo a pesi ngabi manike ngabi nzana yo kaza nzala fufu na kala ngole ba croissant oh c'est bon émission si ya comme ça qui t'a selu keloko yo le na peso mbongo ngabi de chance ko za mbongo to mema ne kuna cuisine to ko tonga ngana to beta masoka ngabi ju za mbongo za mbongo ti batine ngaka donc mama na mwana harmonie zalaki ngoto mai kutana kama kera nyona manike makila et tutana moi ça la pas Cynthia et que ça te ba question mo 5 parmi journalistes o ba travaillaka makasi Mike abandi otanga tangi Cynthia ata Mike kuta benga ngai o manga ti be fort ça la gueule jalouse qui ne Mike Lokamba tanga qui parmi baba non que ne bébé o moni nani Mike kuta benga nga fene ata ba na travailler te Mike kuta bi yo kuta ne atanga ka pona CP so Mike atangi nga atangi ba gloire atangi ba fifi et tout manike pas azaki asiliki abima loba ile côté oh tout ça on va suspense o manike bimi boende nya yemoko aye ko benga Mike boss na regretter ne loko sali o trikenga na misu ya journaliste Cynthia mais kabi tricage par rapport à quoi on deni yoko tanga oh maman Mike abi mais manike yo loba ko za journaliste té o loba koza journaliste oza fan ya fali pupa mutape so elenge internet eza fali olobela fali mais ngana tangi ba journaliste oyo basala musala maniki yo no yamba musicien te o boss na regretter akata eleki nango pe car le même jour na butu na autre côté ka Mike ne repas Mike ke Afrique du Sud tout le monde na mamoko maniki comment ça be émission akoma ko loba ngaku na boye na ko répondre nga mama boye nga na mwana na ko kota ngoti to se Mike ye moko so ka senini aye Mike aya natala émission boye manike afingi ba parents nanga na bimaka na Mike faire poison en plus en faire poison affaire poison non na bi bati la pe mutu est-ce que poison na ki na poison za pour poison pour na ba konjo ba to teta ki pile to tena micro to ba bongo est-ce que poison mutu ni na ngako linga ke asalela micro oyo eza na poison atakuta ngo ba meliso miel to anti poison abi ando linga ka bosala micro moko bino mbali parce que eba ke so bosali o bino mbali yo ko omoni micro d'abord micro moko o to sala ngo soki to tourner na kati ya ndaku ya Mike o comprendre to sala ngo ata na yambi Mike ata yo yambi Mike ata Shadraka yambi Mike ata yo yambi Shadraka yambi bosala ka micro o to me mara de micro pour na inviter à libanda o comprendre potom suko cha comment trop de mots ni moi que ba site nous on ça ba micro cravate et comment trop de mots on peut inviter à se sentir à l'aise comme ça avec na maloba pour atio cha ka micro bereta pour commencer la deux micros manike ba opesa donc comprendre que du sens en côté abanga poison manike ma bébélé à ça na kati ndaku o to lo bango libanda micro ya to lo bango liboso caméra pour CP là mais faut loba parce que il est déjà avoué non nazolinga pas vraiment ko bimem Pauline parce que nga on finga manikete manike lelo ngale o keren na komi mabe manike abosa nenga kumisanga na be mission keren moi si kitoko chanceuse keren na kabaka keren boye manike le qui insulté nga bono mo ngolo ka abimi sibino bato héritier ndesi ngo bisanga mu héritier ndenini mais abimi c'est patron na Mike Lokamba est-ce que Mike Lokamba so opportunité mo pesque kanga na fali akoboya oui boya na besoin bo tenter bo chez les poissons kala manike abane ko yana ndaku auto trika ete kaka lelo to trike manike
do yo mutu mobimba basa koka trahison yo baboke la koka maladie yo kaka atakutu immortel ngo maniqué hein abebani na mokili mobimba est-ce que yo yeba no ke nonga itilo na film to kota ba ranking c'est pour maniqué yo yebi ngote oh batu donc émission sali maniqué batu bako yina yo tena ba commentaire de batu balobi na yo maniqué omoninga na pesi poto raison bata poto ba benganga na émission liboso na sana maniqué Keren faites attention avec la maman là. Là aussi la mute ça l'était. Bon tout le babongo neti manika ba star ka internet qui pa vika et tout neti ngai yo mutu na yena ngalobi na presse problème ninga na au moins que maniqué mam na mon jusqu'au que makano so ba pona ba tout c'est du mensonge ye maniqué nga penda maniqué yo pesa kinga confiance makamba ba yo beta na kata ndako ngalo na bimisa ngo na caméra mais mta façonna maniqué façonna nga na nini nga na bima na ndenge na nga oh maniqué kutanga déjà na makambu ngoni ngane za bona mi bimisa ki tetites na ngamoko ko sabe émission na ngana ke no sa émission fala chaki songi so bona ke page polémique e poster ngama ni kite mta bimisa nga et puis to na comme ko sabe émission na maniqué bat baloba ke yango invité spécial ko bika maniqué to eba ki oboite kan nga ba ebi nga na ke na luki mise to che micro to sali voir même na ke na tina ndako wera to sala vidéo so akike mfi wa ba konifuati ngana sala ngote oh ngana vina ngeza ko yamba ba journaliste te ngai na yamba journaliste te ngana yamba ka musicien to sala émission simbi dia na baluki na kei so te émission nga sala émission ba musicien ebele otom suku ba chroniqueuse mususu ba bana kana ba sala ngote ba yamba la ka bango na bango manike bando ba manike manika chana ni micro musicien ni to j'en sincère non finga été maintenant faire comprendre ni manika chana ni micro to monate pour ni si comment ni ke nga mona batu bona yesi ki batu ba robaye yo ye batu poto yo ganga batu poto mais ye manika ya finga batu poto ana bimise la voice wana afinga batu poto ana kati ndako e bela ba mabe manika sala bandako ba drogue manika mina na kati ndako o muko musu ba soda ba yakosa ba nini ba yakosa ba enquête atolo tolo ba ka nyonso manike to valane manika kota kata toilette nini na chambre mike na manike bana kanga to kanga manike me drogue kuna kata chambre faso sala video pour mona biso ba malamu poni boy manike ye manike zo finga ngana ili français te français nya malonga manike alobaka bino boluko ba ngambo ba français il fait quand même ba bi indicté oh ya solo français bino boluko ba français indicté lo ba mais dicté bana mkonye comme na masculin oh bino boluko ba français otika makambo wana ko oh et puis pour ba comprendre wana na ngalo bien dicté kalombo ye muta bi français alobi indicté dicté bana mkonye comme na masculin ye mta loba français bien bon que ça erreur grave bana yo kaka loba indicté tala tombo français nya malonga manika lobaka oh yetina ba ko na dictionnaire ye bi français ye bi ke muta ba na français boyoki ka maloba suka bandeti suko yo kité ah boni boyeko maniki c'est respecté. On m'a vraiment on lingo pese conseil tant que lobi ka même. Neti vraiment conseil na ko pesa manike ba ovanda na bato. Muto sunga lobi oyebite. Manike yazo tenir ba propos ma besir ba parents nanga. Na limite que prince ou nani comment on appelle Jonathan ko linga ba loba na maman na mabe. Mais manike yo tango loba mabe ya bato. Yo yeba ka ba via bato. Manike o moni na ba parents nanga. To no mso yo ko soni to mso pona mwana na parce que je parle bien avec prince. O mona non mo to mso o linga te kenala ba mabe. Tant que yo no yo ka mwana yo soni. Yo pe yo ka ba parents nanga. Parce que moni na lobby yango liboso ya caméra o moni manike soki kaka meki ko baba n'importe quoi sur ba parents nanga parce que ba ka ba via bato ya za caméra cachée aye ba ka ba via bato donc na pesi ba gloire raison na pesi ba grâce témoin raison quand grâce témoin finga manike na côté la manike na boma grâce témoin OK grâce témoin avait totalement raison na pesi ba donc mokili mobi manike o manike soki na ba parents nanga mama ngana okangisa manike na okangisa ye ngana madame te pona wona ke na madame na ngana za madame te mais na okangisa manike o moni pe mambu ya Mike oya so baka ngana bimana Mike ye fala ka ngaba preuve o ngana bimana Mike e bongata o kanga bango ata mso nda ya ka brisque wa kanga ata likola na vaneli Mike na mupende ça se comprend parce que o kanga te sentiment nini et puis manike obenganga mi il y a le prince à 17 ans. Il y a comme ça prince à 17 ans. Nga siko na ko qui ça 13 ans. C'est pas une bêtise à boy. Et puis manike
tala naolinga ka obi même polité hein naolinga vraiment ko bi même polité mani comment ni pona nga vraiment poto e yina yo parce que ba kama na nga pe muto suko tikale na nga bien okomi suko finga nga na likamona yebité so nga na finga manike devoir nga na pesi abimisela nga émission wana o ba yambinga so total émission nga ce tout ça pas barizi ana défendre manike barizi yambinga na bete ke barizi bazana ba rendre na manike barizi o saka le tout le mois ponga na bimisa mabe manike mais na kimango na ndenge moko na loba mamla mo manike émission tuna wande koleka loba mabe manike te mais siko problème ninga na manike manike oza ingrate yoka alba ke non ponga na kenda ko leka na émission ba Cynthia Kapache est-ce que nga na ennemi ya Cynthia kana c'est ennemi ya Cynthia ta na loba ngo bien ke ba rando na bango tonga ba osala ngo nga na zaki na le blanc nanu na yeba ki monde internet te nazaki amoureuse internet na côté internet mais na kota kate comment rendre bien et kalaka bolingi nga kirana s'intégrer na kati ils ont sens te vraiment maniki se respecter oza mukolo na respecter yo donc bon moi ça m'a bien maniqué mokile fa na baba ke kirana raison non ka moi bon non ka mon nga vraiment te pesant habitude na yo et ça comportement ya ko finga batu nyonso mais yeba ke soko zo continuer ça nga ba mission na mabe na kombo na nga ko sali réputation na nga non ba no bisa ba vérité no moko maniqué ko bo santé ça est-ce que ba ke soto zo nga kirana za la kana téléphone bo we ba poani ani balobi ke ba se en charger la maman abino te abim o nga oui faut ça nga passe parce que maman soit fille internet te vous comprendre moi soit fille internet te surtout ezaki na finga ke émission moko abimisela nga émission ana to monike émission ngo yango kera na finga manika za réseau ya ko finga keren tant que émission est-ce que yo finga nga problème ni likama voyage kaka manike ba voyage silita ba voyage silité bon mais Canada c'est bien bon maboko tu nga na kenda te saka to la kenda te saka ka kenda est-ce que to ça ngo problème sauf Mike ameme nga bani ameme pas nini moi si na ye so nga be na tikalaki ngam na bimala Mike ngo na tikalaki sikoyo est-ce que munenga leke na émission sali mtama be sikoyo merci beaucoup Keren yalinga baba na passeport relaxé baba na billet baba na ninyo basa est-ce que na fimbu ba mema yango na fimbu yake nani akuba amwe manike ele bomi pressé motema moto motema mabe jalousie L'accès Mouké, je dis un grand merci à Dinamour Kabim qui me suit en ce net moment. Pour s'abonner massivement na site Nabino Africa Elengi. Donc pour s'abonner vraiment na site Nabino Bolingaming Africa Elengi. Au place pour moi qui professionnalisme. Donc un grand merci. Na bateau tout balinga biso na ba opé balinga bisoté. Mot de la fin na yo ba retenir nini na propos émission. Ba fan nga ba ebinga ba vie oyote ba ebinga ba vie ote au finga bo apexanga déjà Karen tu es trop belle yo maman ko finga te boy salo bien te na yo kela bango na finga nga lisusu te ngoma sa émission na zonga ba émission nga normal mais manike mona ya toki na plateau manike pegi bo faire fond ata split malil et pepe satandam bomoni mani ba fa na to bolinga ngai omoni mama na mukolo vraiment ye na ofinga ete menando bimise ka ba vérité bien ki meme comme bien so mama mukolo esa ka ndemo meme mama mukolo esa ka lo moko asa âgé di kolo ma dédicace na ba dédicace na mon vieux ba vieux na nga mikolo yo ye na ngai papa chéri Nicolas Onienze babi papa chéri depuis Bruxelles babi yon de Bruxelles au Kanga Bruxelles tombe mais pourquoi penser à toi ma copine maman et babi Barbara ba chroniqueuse ba béton mon signe je pose à madame Maradona vie et puis fia volant viens na moko babi a tout le temps mikolo na yo Aidin 17 planètes dans babi yon de base quoi taka anniversaire peut-être na bino bosala oka ndeto linga to kena ki Barbara kaka ndeto linga ka joyeux anniversaire d'avance merci ba fan na ngai na ko ça 13 ans na bi ke lobi bozwa maman na télé réalité anniversaire ya moi na 13 ans na so moi na 12 ans na komi moi na 13 ans merci na ba tout au bolinga Karen Mboyo merci à mon boss Mike Lokamba babi Mike Lokamba cadeau moko yelinga Nathalie pris dans internet ne bi bosi faut plus ngata ça ba démarche ngala keta na kata ta brazana so mabilo ko po ni boye na et ça linga donc ça nga plaisir ya trop merci na
Mobala Batou, Mobala Pembe, Peggy Bokele. Merci aussi à toi, Peggy Titan. Na ndenge Oyambinga. Na ngabino tout. Na Bolingwa Solo. Merci, on est à la fin de notre émission. C'était la Keren Mboyo. C'était le mignon de la presse. Kanga, Mobala Moulay. Babi Mikola Boaka Mikana Lox. A comme garçon à Lox, c'est. Mobala Bateau pour maman, sinon elle est. C'était la Keren Mboyo, donc journaliste, chroniqueur et chroniqueuse. Il y a Africa Elengi, donc à Zagina Plateau à Lolaka et Congo. Un grand merci à mon vieux JB Koumalouta. Un grand merci. Assistance, hein? Assistance, il y a Shadrach Mignon, puis derrière la caméra, tout ça, il y a Peggy Bokele, il y a Mobile Pembe, Mobile l'équipe Tabanagou. Un grand merci à mon boss, lui on l'appelle Mike Lokamba, donc archevêque. Il y a bien un Mojalissi, donc JB Koumalouta, Venangai, Jolili Atal, Enchir, Annonce,